Kokakobeta d'écouter à parvenir kobimisa vie privée na ye kolobake azandumba ya vitrine karande bozoyoka c'est le grâce mbisi ndenga lobi azandumba ya vitrine osala yo finga tabu fatu sœur lokola tabu fatu finge nzoto na ye za boulevard du 30 juin grâce mbisi est-ce que yo penza oza moto yo koki koleka pe na internet o finga pe batu bandumba et grâce mbisi na baby sa réputation ba chroniqueuse eza yo te ba téléspectateur bota la image au bien tali longi ya grâce mbisi tali longi ya tabu fatu est-ce que penza ozomona te que grâce mbisi azomona mokola tabu fatu ko bota o te grâce mbisi yo na 36 ans différence ezaka ke po yo ozana nzoto ya mboloko nzoto ya mike wana ya mboloko bakola kate tabu fatu ozana nzoto sembe sembe ya biscuit Congo France Misona bango bangona biso misona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Ok, très chers téléspectateurs de www.congofrance.com. Merci minginde vous a branché ya kolanda émission na bino télé-réalité na bandako. Lelo na 4 émissions na bino télé-réalité tozo lobela ba réalité o ezoleka na communauté na biso congolaise. La fois passée pour monaki émission o tosalaki ya Karine Mokonzi na Grâce Mbisi o bazalaki na polémique. O Karine Mokonzi afingaki Grâce Mbisi bomonaki bino nyonso ke tokondanaki Karine Mokonzi ndenge afingaki Grâce Mbisi o akoki kofinga ye modèle wana te tosepela te. Lelo lisusu ekomi Grâce Mbisi contre Tabu Fatu. Grâce Mbisi à se permettre à finga sœur lokola Tabu Fatu. C'est l'explication de Grâce Mbisi ndenga lobi alobi ke Tabu Fatu atindaki Karine Mokonzi afinga ye na émission asala l'émission afinga ye selon Grâce Mbisi ndenga lobi ke ye mutatindaki Karine Mokonzi afinga ye. Après, Grâce Mbisi et si la wanate, Grâce Mbisi à se permettre à faire la vidéo, na kati ya voiture na ye, à tes téléphone, à bandi ko finga faire le go la table fat, par ande bozo yoka, ndenga zo finga, ndenga zo prononcer. Benjour mususu na respect ya ba téléspectateur na kokiko lobango te poza soni asingi tabu fatu aza vagin mai elemba akoka kobeta d'écouter à parvenir kobimisa vie privée na ye kolobake aza ndumba ya vitrine karande bozo yoka c'est le Grâce Mbisi ndenga lobi kaza ndumba ya vitrine est-ce que vraiment makamba bo ezala Grâce Mbisi sœur lokola Tabu Fatu o bato ba respectaka o ya sala makambo ya minene yo Grâce Mbisi kutu nanu mususu oyaki ata poto te mususu kutu bandaki te mususu lera na soko bande kosala nini na Pointe Noire o se permettre o finga ye benjir moko vulgaire o salele vidéo na kati ya voiture o banda koloba n'importe quoi o banda kokumisa voiture na yo odikete Grâce Mbisi est-ce que na poto balobele loko lokola voiture mais ozo ki sakeza kimbokati on eza kimbokati na poto balobelaka biloko lokola ba voiture te eloko lokola voiture ezelo kokoki ko gangela ngo te eloko lokola ndako okoki ko gangela ngo te po voiture ko zo na crédit eza lokola ngape na ko bima bo na kena zupe voiture na crédit ndako basoka ngo na crédit nini télévision basoka na crédit pot de fleurs okozwa na crédit mais pourquoi ozosa makambo ya soni boye na communauté na biso Grâce Mbisi est-ce que yo pendo za mutu ko finga pe mutu ndumba ozwa pende lokola ndumba yo po finga mutu te ba finga mais yo ko finga mutu ndumba te Grâce Mbisi afo sala likambo il faut réfléchir ou raisonner autant vraiment que likambo nazo sala ngo par plaisir po bato batala nga ba yo kanga ou bien ozo sala ka tiko sala yo finga Tabu Fatu sœur lokola Tabu Fatu finge nzoto na ye za boulevard du 30 juin Grâce Mbisi est-ce que yo penza oza moto yo koki koleka pe na internet o finga pe bato bandumba et Grâce Mbisi na baby sa réputation ba chroniqueuse eza yo te yo koki finga mutu ndumba te Grâce Mbisi tika bato babo peto baleka balobela likambo wana mais yo ko finga mutu ndumba te
ou banda ko finga ye ou banda loba n'importe quoi que aza mama Coco. Est-ce que Tabou Fatou ande tozo mona photo ya yo na Tabou Fatou, est-ce que Tabou Fatou ko bota yo? Tabou Fatou ko bota o te Grace Mbisi. Grace Mbisi yo na 36 ans. Ozana mwana 18 ans. C'est beaucoup, c'est comme on a 18 ans à Pointe-Noire, on a mon colo, on a mon kété. 36 ans, c'est beaucoup. Hein? Beaucoup d'habitants, préparé, âge, moko, na Tabou Fatou, comme on a Tabou Fatou, à côté, on a 39 ans, 38 ans, ou est-ce qu'il y a des ans, vous avez ta génération. Hein? Différence, c'est ça qui est, pour yo, on a nzoto, ya mboloko, nzoto, ya mikewana, ya mboloko, bakola kate. Tabou Fatou, on a nzoto, sembe, ya biscuit. Yango mona yo so benga mokolo mama tika o sexinga na ko sexa po ko finga Tabou Fatou mokolo te Grace Mbisi tala le longi na yo ba téléspectateur bo tala image au bien tala longi ya Grace Mbisi tala longi ya Tabou Fatou. Est-ce que penza ozo mona te que Grace Mbisi so mona mokolo Tabou Fatou mama ko Mbisi vous so bata génération moko écart à 2 ans vous avez ta génération moko muto borotika yete kengela mutu différence à 2 ans yépe na butu bala tise papa bino nyoso batie bino ba 6 na munoko muto rokengela muninga azate mutu bakoloba o amema muninga azate pour voir différence il y a 2 ans ce qui est belé 3 ans pas plus mais ndako mona Tabou Fatou zo mona naza mwana muke par rapport na yo les Grace Mbisi pourquoi makambo sabi ser na linga komi mais naza déçu hein naza vraiment déçu mbali okomaki noko se comporter bien okomaki noko se comporter bien mais namoni olataki nde pour sa meme yango moto ka identité ne kotikala ka identité na ye olataki pour sa meme to bato to ba bien Grace Mbisi a chanté moi moke nzoka nde pour sa meme ofinga le quoi ser le quoi la Tabou Fatou o bato belé ba respectaka ba sera bien ba sera pour le quoi ba Gisèle hein ba sera moko ya bien yo ko manquer bango ta yo ko manquer Tabou Fatou jamais. Tabou Fatou le bazo yemba ye le tozo yoka ye biso toza no bana mike tozo ka ser le quoi Tabou Fatou bazo yemba ye Tabou Fatou tozo yoka ye tozo yeba ete hein mais comment use audace muto même ba musicien ba respectaka ye muto même ba taminene ba politicien ba pesa ki respect non na mona muto moko te na internet oni amake Tabou Fatou mais yo muto moko ye kaka lobby oye poto kaka lobby ozo audace o finge ben jure moko public vulgaire on a koki ko prononcer te o yo kutu oza mie place o koki ko finga mutu yango te po ben jure wale bonga na bato baza bo peto nde ba koki ko leka ba finga mais yo te Grace Mbisi toni makambo soni boy kaka yo ozo mona te kesa ki to côté hein eloko nini ezo lakisa ke Tabou Fatou mutu atindaki Karim Mokonzi afinga ye Tabou Fatou aza ni chroniqueuse ni animatrice ni journaliste aza na ye mutu normal asalaka vie na ye bayemba te na bamusicien aza mutu tokobenga genre comme si vedette nde badidi kinwani bazalaka ye paza bongo mpo bayembaka ye mais aokota na polémique na bino ya bachroniqueuse na sensi nini akotinda Karim Mokonzi afinga yo na sensi nini ozomona te ke makambo zoloba eza na sens te tala nde na yo na comportement na yo ndenge ofingi sœur lokola Tabou Fatou mpo Tabou Fatou amama na yo takobota yo te ofingi ye aza vraiment déçu tokutu mobali noka nde tozoyoka lobi kokota na baje ya mwana wana te yoka na mobali na yo moko ntazoba kokota na baje ya mwana wana te c'est cause élément dangereuse mobali na yo moko akende koloba bongo asepeli nango te parce que okoki kofinga Tabou kamu nyonso eza ou bien suspecté eza même likambo boke na l'état oza na preuve te faut benga moto likambo yo ba suspecta moto ba publier yango boye te po oza na preuve te obengi Tabou Fatou na yoki yo moto tindaki nani collègue nanga soki afinganga mosololi mais yo bandi ko finga na internet eza na sens te o bandi ko se comparer na ye Grace Mbisi luka bato ko se comparer il y a za moto ko se comparer na ye te makambo ya sala na vie na ye yo sala ngote voiture nozo kumisa audit te erote mananda ko ya Tabou Fatou o ya limité te nozo kumisa na poto nyoso eza bazora na crédit soko zo sala noza na facilité na yo mais na Afrique te makambo babete na katolo nga boye nga na voiture eza na Afrique po na Afrique c'est tout eza payant na poto eza na crédit ozo futa ndam so lobi refuta ngo par 10 par 100 par 20 ezo dépendre kaka na yo na makoki na yo donc itika
koluka bamaka moko ezanga tina tika ba polémique moko ezanga mutuna makolo ko se compara na bato yo bakokani na yoti ma sœur ongisa kasi mbiso yo kofinga eloko eswanga kasi mbiso finga mutu ndumba non yote on a pendo se tromper yo kofinga mutu jamais ndumba grâce mbiso na koti na vie privée na ote mais rectifier finga ta bofatu nyoso mais lungola moya ndumba parce que yo koki kofinga jamais ta bofatu ndumba jamais ti mokili ekufa yo te mutu mususu kaka yo toza kosa ya makambo te so koputana na bakolege na yo koputana na bato oyo baza bato ya niveau na yo te bato oyo yo kokani ata na bango te bato oyo bato barespectaka basi basalinga ye na internet so ozaki ata téléphone entre vous na privé wana toko se comprendre mwa mokie mais okoki kofinga ye boye te grâce mbisi mpo makambo soni bozofinga belgique moko eza pider eza soni bakoprononce yango te makambo moko soni ovai na kati ya voiture no te telefone na yo ozolakisa vraiment koza impoli oza vraiment mal éduqué mal appris mwana ozalaka na respect akosala makambo boye te ofinge makoko yaza makoko te makoko te grâce nzoto mboloko ekosa yo te yoza nzoto moko emelama ya mboloko eza te so moto aza sembesembe na moko boya bata promotion moko bata génération moko moto omema moninga aza te ozomona donc ezala na respect make ye mo avance eza mpo ya sala makambo minene koleka yo mpo ya ye abandaki vi yo nano ozalaki te ya sala makambo minene koleka yo donc ezala na respect na ye mpo ya sala makambo minene donc na age boza bino bata génération ngako na respect na yo ngako na kobengo ma grâce parce que ça na mwana il y a 18 ans déjà c'est beaucoup ko ça mwana majeur asa majeur mwana na yo ozomona tout ça na respect c'est que kaka yo grâce mbisa salibo grâce mbisa zongi sibo oh donc ba féliciter yo grâce mbisa changer vous rendez le kuta moi tant muke odasuki tande se makambali na yo alobi tande tozoyoka alobi yo faut respect yango quand des téléspectateurs bazoka alors il faut respecter yepo ye alalaka yo faut respect ezala faut respecter ta bofatu pour sa sœur na yo maki boza na différence ya mbula mingi te mais aza sœur na yo pour yo na 27 ate grâce bis 27 ate tika le couteau na 27 ate et simba te 27 ate 32 ça coûte les tate so 27 ans moi no ozbotaki na ajini ongo boto obotaki na ajini na 6 ans na 7 ans na 8 ans non botika pe kokosa samoni moi liboso na yo faut respect zala maki bo ba ta promotion bo ba ninga mais ta bofata moni moi liboso na yo donc il faut respect zala ta boze carrière 6 mois ta une année 2 ans aza ser na yo okoki ko manquer na internet te okoki ko manquer ye boye to bimisa vie privée na ye ofinga ye ndumba selo yo ndengo lobi ke aza ndumba non olino na bino ba chroniquer zo bosaka ba buzoba na bino bofinga na kame botika ko toucher bato yo basimba kati bato yo ba respectaka bato basala makama minene so de limite so déborder en plus pozo lo baké au sein de l'émission na vitrine place à la kindumba oya Bruxelles so ba beti yo une relation que c'est rana bazanango comme on nous qui a ba problème so ba beti yo kuna pena ba beti ba tiko mutakala ba ba filmer yo koko on va abuni saka ceux qui na 20 euros ma ya mibali ceux qui passage 15 euros pourquoi ko kitisa mutu boye pourquoi makambo bino bosala bolinga ko pakola ngo bato zéro kande nazomona etabu fato kande ngaza akobima na mobile kola 15 euros 15 euros yango mute sombela lupango ya limité 15 euros mute sombela voiture ya tambulaka nango na Bruxelles maman ça na respect de kinyoso le de foot akate mikitisa auto sali yango mokili mobimbe sepeli nango te poto mobimbe sepeli nango ta Afrique mobimbe sepeli nango te on a problème na Karim Okonde si ça na Karim Okonde Karim Okonde a fini okoki ata ko répondre été okoki ata te mais comment ce que nous répondre tabu fatu que nous ko finga tabu fatu o imaginer na mutu na oke tabu fatu mutu atindi Karim Okonde afinga yo est-ce que ça na sens a rotinde na sens nini yo na bon na problème nini tabu fatu pe alobi ke aleki mobali na yo lettre M aleki na mbongo tabu fatu alobi yango tala degré ba kitisi alobi aleki na mbongo
on a été sopa mobile non pas lobby que atinda quitté atinda qui était afinga yo aza vraiment déçu na comportement na yo ma sœur s'est comportée bien ton embio simbisi ka simbisi kufinga bato kusala boye kaka yo soko lati mabeto lati ba sexy otiki nzoto mutakala to tiki nzoto no polele te nyoso polele te kaka yo obali respecte to mukolo on a 18 ans ko peso koko on a 18 ans ko peso koko ba ko bengo mani soko mo no comme ça bota na braza pe ko yebi pété kuna mani bien po bano babota na 18 ans o baza bano ya 18 ans baza na bana na bango bengo mani donc faut ça na respect si c'est respecté on me peut savoir sa valeur ya yo ya kimwasi tika kufinga ba tika toucher ba to ko toucher te au moins te ki acte sali nani yango commission nani yango sepeli na nani yango penza ya beteli yo maboko o alobi penza ke grâce mbizi osali malamu mutasepeli no azate nalinga ko mingi sœur nanga mama nanga grâce nalinga ko mingi mama uso mama grâce mbizi uso pe mami po mona 18 ans peso koko c'est respecté oh fina tarbanani tabu fatu koko na yo et c'est tabu fatu ko bota yo non makambo so c'est ça makambo soni bato to ba sepeli na makambo yo sa batebele ba sepeli na comportement na ote loko ba vie na nga loko la Blaise Fashion mokonza discorat pe chef d'entreprise na kata mboka lio a sepeli na ngote bengi nga lobi petit sœur pona nini makamba boye kasi mbisa ko toucher tabu fatu te jinge kabidisa sumbiri tekiri a bengi nga mi José la reine des lions comment tabu fatu nani grâce mbizi a marqué tabu fatu collection likambo te pour télé réalité to lobela toujours ba réalité bato ba bengi belé ba papa Pedro Mato papa bane belé mais je le fouabu na kata mboka Liège na Belgique kuna a bengi ngai a sepe na comportement na ngote shisha ZK maman na Princesse na kata mboka Liège a bengi nga ba se belé na ko tanga ba kombote ba sa vraiment déçu na comportement na o ba bébé biko ba maman international ba bengi ngai ba sepe na comportement ngote Junior Bookson na Suède a bengi ngai alobi mais pourquoi makambo ya boye ba sepe na comportement te Frank Stemai a téléphoné nga alobi la reine des lions mama télé réalité tena makambo zo leka olobi nini ba te belé na kotanga ba kombote o ba sepe na comportement noté ba mari muyamba couleur d'origine ba sepe na comportement na oté si on a respect tout le poto mobimba nde ba télémeli yo ba pe les oya nga na yeba ki kutu te nga na vanda ki na nga na ndaku na nga tranquille na lali ba téléphone muto bandi ko benga ba Blaise Fashion ba jinga kabitis ba te belé ba bijou le flabu ba shisha ZK do ba te belé ba zena na hervé masaro mo konza tatouage na kata mboka para téléphoner nga ba matidi ku mama Clarence mama na désert mosai makamba soni afin de gif noir à regretter animateur na kasa Paris a regretter makasa bi mais pourquoi nani grâce mbisa ko se comporter boy andima quitté à fond de gif noir ayebi singa la reine andima quitté que grâce mbisa ko ki ko se comporter ya modèle oyo ma sœur changer kumaka mikolo te kotoka mikolo misapi na lisu te muta moni muto ko sakana na ye oyo ko ki ko marquer mobali na yo mobali na to fingi eza entre vous marquer ya lobi ke zala na respect na ye po ala la kayo bo sikizenga po nde mobali na ye alobi ozala na azala na respect ne pa la la kaye mobali no ko fingi ko lekana ngo eza entre vous mais ko toucher ba tout non ko toucher ba tout nga na respect kayo tina oloba no bona na respect po za yaya moi na 18 ans na ye ozangi kaka quelqu'un mbula po ko kisobotanga faut respect zala tika banini ko mikumisa o fingaka tika bufato a vrai chéri ba Gisèle Zinga ba vrai chéri ya Bruxelles kuna bani ma ngakwela ba vrai chéri ele oni sikoyo ozoluka mama so ba sera na nyoso ba tutu ya Bruxelles ba kaneli ba kiteli yo pare yo kokoka so ba biba beto penda grâce mbizi yo kokoka makamba boy même chimanga mokonza baluba na kata mboka Lyon asa vraiment déçu na comportement na yo même Joe Angel la flèche de Paris caméraman na Congo France asa déçu ba tout so na mina tangela o na otanga liste mobima na ko beta ta 4 heures d'ita bato baza déçu na comportement yo ça ba sœur no ko ba Loris la congolaise ba sa déçu na congolaise na comportement na ba lo sila ya zaza ba sœur bien ya poa ba sœur moko yo ko toucher te ba sœur ko ba tabu fat
Parce que moi, il faut respect. Si vous avez un problème, vous avez un serre, vous avez un boye, vous avez un boye, opposé, vous avez un aider. Parce que c'est moi qu'on respecte, c'est moi qui portable, vous avez un internet, vous avez un finger, vous avez un finger bango. Vous avez un sata, vous faites boye. Mais c'est minene, vous avez un bangaye. Vous respectez, c'est trop dire, mais vous respectez. Hein? Je sais pas vous respecter, vous confier l'homme, vous grand au port, vous respecter ta bouffato. Vous avez rançon, vous fallait pour pas faire rigola. Quand il y a grâce mbis, hein? Ou y a capote sur le lobby sur la 2011 ou 2012. Hein? Ou comment vous tient mon ou comment vous fingaka? Hein, maman? Non, et ça m'a mingi. N'a pas problème n'angeza, oh bah tout mingi va regretter, bah ça dessus, bah lobby que et bon gars qui yonde au finga, oh tes problèmes au yo fingi. Nani tabu fatu ke azandumba wana penda batu ba regretter nazo bande longo tsuke batu baza vraiment déçu babi osaki mieux placé te ya kolobango e bonga ki kutu mutu mususu me yote yo kote ba ofinga bandumba ko chaka liloba te fanda nia yo ko finga jamais mutu ndumba po yoksi batu soni opesi batu passe mais eza mawa mingi mais pona nga yo katoli o mobile no apesi yo alobi na oke kokai ko finga tabu fatu te Luka osengaye pardon, Luka o s'excuser. Pour communauté nyonso o bana poto baza kati Europe o Amérique, Asie, o su na comportement na yo grâce mbis. Donc Luka osenga tabu fatu pardon. Oyoki mobile no lettre M ndenge alobi ndenge tabu fatu benga kiye alobi ke ya koki jamais ko permettre yo o finga tabu fatu. Pour finga na bino ba chroniqueuse alobi yango bien kaka nde bozo yoka azaki pena net aza vraiment déçu na comportement na sœur nanga tabu fatu ko kipete salela kaka yo zala kaka yo limbisa ye azaleki na yo ko répondre ye pété tika ye kaka na position wana aloba afinga ye moko ko lemba tikaye ko répondre était zala kaka tabu fatu parce que soko comme ça la vidéo o komi ko répondre ye et comme lokola bokomi ndenge moko babi mutali boma soka bambi o libanga leka yo pe soko zongi si libanga c'est que bokomi pareil oh ya sali biso nyo soto sepeli na ngote parce que akoki ko toucher yo jamais po batami nene ba respectaka yo ya akoki ko toucher jamais tout le monde qui n'est benga ki mobile ne acte sala qui est bien et là ça qui vraiment que ça sert moko au raisonnaka on a bien éduqué, on a accès vraiment éducation, on a bien mobile, on a PC rapport. Sans ça qui sert mon paye à ma baie, on a que bando fingaye, on a que bando tinda pe bato, PC pe bato bambon, on a bando fingaye. Mais au sali en côté, on a qui se penda qui est aux amokolo, ma ke bon a bien écart il y a 2 ans. Ma ko yo ko bota et to ko me ma epete, bino nyo so ban. Na bu bébé, o pe batie 67 na munoko, o pe batie 67 na munoko, nyo so bolali, mutu ba rolo bate ke o kengi dila muninga azate, fo ba benga majeur moko ya 10 ans aya ko kengi dila. Po yo pe ba rolo bate kengi da grâce mbisi, fo boy kara 2 ans. Donc grâce mbisi so na mina zonga o fingi tabu fatu azanga mobile na ndako. Ah. Bongo yo poza na mobile na gasa ndako. Mais ba bia volungo ya yo moko grâce mbisi. Na oki olobi ofingi ser tabu fatu ke azanga mobile na kata ndako ah boyo za na mobile na kata ndako baba prophète lungola ya yo moko ofinga kaka par plaisir ti to yebi ke ko finga mutu to finga mutu te posa mutu elenge sala esengo sala mutu passe mais finga makamususu pe e correspondre ke na mutu pozo finga o mitali pe nonu yo moko ava ofinga mutu ozomona ko finga kaka boyo te poko finga musu yo finga po ba mono danger mais e baluke yo bato ba seki yo ndete bato ba seki yo ndengo fingi endumba e riese bato trop nanga moko na seki nanga mo seki Singapour yo te nongola ngo bato pe ba otala ba seki ko finga wana e simbi to fingi ye lisusu ke aza mobile na kata ndaku te obongo yo oza mobile na kata ndaku donc mama donc mitala ko finga kaka oyo bangole baloba te towa te ya pamba te kwa kufinga towa te donc ya vo finga mutu fo mutu esala fo finga ya ben intellectuel mutu mususu o finga o bete mais au mona pena ke mutu azo finga za intellectuel yo pena ko finga ozo laksa ke otanga te fo finga na politique donc makambo mais o sanyango kaka sans se vexe o Kofi Olomide loba o sanyango ka reto verso donc na ebike batu mingi o botala kiango bolimbisa grâce mbisi na yebi ke soka za moto vraiment a raisonnaka a kosenga certa bofatu pardon na ba acte ya salaki
il faut senga pardon na obligé te mais faut senga pardon pour que ça la bien mingi pour nzela no pesa la poelele pour so finga mikolo oza mwa moko za maudit oza na bénédiction te obando tourner ka coron et ça vraiment kitoko te donc faut respecter rabat ko ngate mutu nyoso aloba toujours mabena to boite biso nyoso pe batu nyoso ba sepela na biso te mais sur 100 na linga ngata 70 balinga nga 30 baboyanga ata 80 nga ça que fort ata 80 balinga nga 20 baboyanga. C'est comme ça. Mais qu'on a que 95% baboya yo grâce bis, 5% kaka ba sepela ranao. Non. On a vraiment ezaki tokotie. Luko bongi so benda 80% batu balinga yo, 20 baboya. Pona mokili. Biso nyoso batu balinga biso te. Tout ça bato barolingo non barolingo te mais faut ça la fort majorité balinga yo. Ozomona majorité de contacts balinga yo. Ata mutu mususu alobi mabena o batali moi non à se comporter à ma bête assez bien batubo ba osepela nango ba mama biso ba mami ilela ba sala musana bango pe bien mais ba zape na bateau yo ba boya kaye mais succès au total bateau ba boya mami mama nga mami ilela 95 baza pour y 5% de ba boya ke mais 5% na baza bonka batumo bazara ba fiti ba jaloux batumo ka ya mitema mabe. C'est comme ça la vie. Donc ma sœur Luka a changé. Nebi ke batu tout baza dessus na comportement na yo mais soko sendi pardon et kozala bien mingi. Merci mingi na bino nyonso bolanda ke mission na bino télé-réalité na bandako ezalaki kaka juste comportement ya grâce mbis o ya se comporta ki pas sœur na biso tabu fat vraiment tozaki vraiment déçu. Je tiens à remercier mon boss Didi Dipumba. Nazo pesa so souviens nga conseil nga mingi pesa nga conseil mingi Blaise Fashion mo konza disquarette pe chef d'entreprise na kata mboka Lyon balobi azalaka moko Blaise Fashion mo konza disquarette na kata mboka Lyon pe chef d'entreprise Jingle Kabidisa balobi sumbiri tekidia somba kanina tekarani to découvrir ka na congofrance.com lelo konini Jingle Kabidisa asala kana kata mboka Lyon Riki mwana sele mobala tembe takinga si takinga alwa elle le grand jogo yo mon place aux aoyebi papa Pedro Matwa papa Banebele maître Zakis Kazadi le grand Kasai na restaurant Capiche Tani Mouyama le baron de Lyon na Marie Mouyama moi sa pembe couleur d'origine Dadi Chibemba na restaurant au Capi babi seul contre tous vient na moko oyebi place aux a na books Kasa manager na biso moko na kati ya mboka ya Souhaite na peso bambote place ozali afande Gif Noir balobi animateur a solo oya kangi masolo ba animateur na kati ya mboka ya Paris Joe Angel la flèche de Paris na peso bambote place oza cameraman ya soso ya Congo France Stone Kwavita producteur a solo na kati ya mboka ya Lyon balobi ye Luanda Kini donc ya rusakana te poto eloko pamba pa na ye na ma grande sœur propre que je l'aime beaucoup Chicha ZK motema ya Didier Fouka maman na Princesse vrai chérie à Liège belle comme sa sœur Mi José la reine de Lyon na ma grande sœur propre aussi Bijou Louflabo moi approprié mokolo moi c'est Ngambe ya Mbinga na kati ya mboka Liège na yambo mosengo le grand jogo na kati ya mboka Liège Mimi Chivundu babi mbunda na kati ya mboka ya Belgique na mama na ngamoko mama Marie José Louflabo ba mama ba banda masolo ya ent na kati ya mboka ya Luanda Mathilde Kunga Maclaren mama na Denzel Divida Cruz Diva Plus Christian Etafe ya mokolo vient nga Hervé Massaro mokonza tatouage na kati ya mboka ya Paris Bénéris Naïma, ma copine de dans à Grenoble, Jérémy, Patim Bengani, Banque Bilamba, Balobi Jérémy, For You, vient en Moko na Paris. Ah, sans oublier, Bakassa, Moufinou Kalio, Balobi et Bola na coopération. Autoroute ya France, vient en Moko, Place Oza, Oyebi, vient en Hervé Massaro, mon konza tatouage na Katamboka Paris. Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai Congofrance.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congofrance.com